Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé mon amour. Chers amis, bonsoir. Vous êtes bien sûr Diamant Noir TV. Diamant Noir TV est là pour vous informer. Vous qui aimez les pays, notre Congo démocratique. Voilà votre servante. Je vous demande de vous abonner. C'est vraiment très simple. Et savoir tout ce qui se passe dans notre communauté. Voilà, c'est un peu ça évidemment. Mais aujourd'hui dans mon émission, restez toujours branchés sur Diamant Noir. Et suivez-moi. Voilà, c'est parti. Oui, allô, bonjour, Ndekonabiso Mike Mukebai. Mbote maman, Diamant Noir. Ouais, merci. Penda to bengio, ndeka to benga yo, nde toza boy toza pena en direct na Diamant Noir TV. To linga to tuna mo mukeponga na uti mono na Facebook sikoyo, makambo ezoleka. Kuna est-ce que vous êtes prêt pour to tuna ba question? Maman, nazalinga na ebisa ko makambo zo etali ya mboka na kimakate na koya. Merci. Merci papa to bandi. Question na biso ya limotuna ya liboso ezali to uti ko mono na Facebook osengi pardon, osengi Kabound pardon. Qu'est-ce qui s'est passé likamni ne l'équipe oyo osenga pardon to moni nango na Facebook. Malobe pana. Mama, yo penza ngo ko mona ngai boye nde na bandi etumba nanga kala. Ngai na telema na ya kosenga moto. Bolimbisi na mabe na sali te. Mama, nazo tuna bato mabeni na sali. Pona senga bolimbisi. Ekubandana ndenge nini ngai na ya kosenga. Ngai tata mokolo boye na telemi na lobi makambo ngai moko. Te na lobi te simasikoyo. Simasiko ka ngai moko lisusu na kei na senga bolimbisi. Wana uza komi bomate. Mama balinga kotindanga na boloko babi nanga koma balobi ata ya koloba na etando etikete babi koma kaka pardon na lokasa na boya yango na sala boloko mikolo zomi mikolo mesanda zomi na moko ebongo kaka nde mama likambo na moto bako benga kaka Kabound nenga na koya kozwa nandi malake no senga bolimbisi pona Papa Mike mais Facebook na yo Facebook na yo to moni biloko wana oyebi yango ngala yo so mona na ba réseaux sociaux tuna bato ba réseaux sociaux lobi tuna bato nyonso ba réseaux sociaux so basi mama Mukebai na ba réseaux sociaux biloko ba ko saba benga yango na IDPS balakisi bango kokosa na kati ya parti bango kokosa ali eloko mosala ba benga yango kadiosha formol bapesa yango na kombo tala parti momba bapesi lokuta kombo kadiosha formol soko moni moto IDPS tuna ye kadiosha formol elingolo banini bakamati basali compte Facebook batie na kombo na ngai ebongo kala se moto moso asamika kosala ngo bandaka te moto ya majorité jamaika sa babiloko lokuta wana tuna bato ata yo moko ozala na ba Facebook yo somo nanga na komi ata i moko na Facebook ata likambo mobo na zui ata moi elili moko na tie soko moni bilili nanga na Facebook na WhatsApp nyonso yeba te ya bilili tokangisaki na baninga bato batiango na tia keloko te mais wana ya li stratégie nanga ya communication en tout cas wana so ekomi na niveau wana Mike biso to banga po ndenge nini bakozwa photo na yo et puis yo moko zo mona ngozo beloko te photo na yo batie basali eza de Facebook nyonso twana ozo partager yo moto yebisi ngai na kota ka Facebook te na koyeba ngo ndenge nini yo moto yebisi ngo moni yango ndeko mosupa ko mona yebisi na kota ka Facebook te na koyeba ndenge nini te tato ya tata Movate akokosa nga makambo na Facebook tata Movate wana soko moni mokolo akopakola ka pona kote esaka elongi engo baka l'intérieur il est vide
soko moni tata mokolo apakolaka po atele elongi ngo bakati ne eza polele ana eloko te mpo na butu ntango bato alalaka yo kamati opakoli fulufulu na elongi okotala na elongi ozangi eloko kosala ezali mawa mingi moto abongo bazwi batia kamba pati akokamba pati te mais biso to regretter makasi parce que to moni yango to kanti keza yo moko ndeko Mike oleki osengeza malamu biso moni keza malamu osenga bolimbisi kana okutana bango na kadiosha na bango na formal na bango bakozwa ngai te yo somona wabi bato baokanela babeta yo bongo yo za mobali oya kosenga bango bolimbisi na china yebisi bango na kojonga nsima te na likambo ntango bakokanela nga wana namoni na bato ya bango Afrique du Sud yebisa bango na kojonga nsima te soko badwinga babomanga ebembe soko babominga ebembe te so nalamuki na koloba yebisa bango mukeba alobi nde bokana kobeta ye boboma ye ebembe so bobomi ebembe te na mbeto ya l'hôpital na koloba moto kobangisa ngai te tolingi te baboma yo tolingi te bokoma na bitumba eza makambo ya politique tango bakokanela nga bakoba bato babeta ngai yo kolanda ngo te yango na yanoli bango nakokima bango te babeta baboma ebembe so babomi te na koloba yebisa bango mais ndeko Mike baboma ebembe ndeko Mike tokotonga Congo boete parce que biso olingi kimi ezala débat politique mambo ya politique esengaka bato baloba mama tango bazokanela ngai wana bazoleka na bato na bango ya bisika nyonso ya mikili bazoba bino bato ya UDPS akisasa bobeta mokeba yo okolanda ngo te ngai nakaneli mutu ngai nalobi nde nakozonga nsima te nakozonga nsima te moto akobangisa ngai ali te yebisa bango otuba na bawo atolo minene yebisa bango moto akobangisa ngai ali te kati so badwinga baboma ebembe soko nalamuki na lobi merci ndeko Mike merci ndeko Mike tozana yo ane longo en tout cas tolinga to tuna yo mo ba question bandeko bozolanda eza makambu ya Congo na profiter na bisa bandeko bozobenga pourquoi Diamant Noir otaki Mike Mukeba na débat na Félix Kabala c'est normal parce que même en France débat elekra bongo tango eza débat muto aza d'accord na muninga te totie bango bino so botala donc bato bazo condamner je ne vois pas pourquoi il fallait ki toloba nani aza d'accord te c'est comme ça na politique merci ndeko Mike toleki wana to tuna makambu ya Kabila auti ko yamba batu ya Monesco biso to moni yango mais il y a boya ki liboso ki ya yamba bango te pona mambutali o tozo le kana élection mais qu'est-ce qui se passe encore elo ni échanger na lobi pas non encore na lobi na yo bato bokonjo ya kanyaka to ko ebanza ba ko kenda te balobaki te bango ba kosesa maponomi na bango baza na posa Monesco te sika wa to ko yoka sa banungu nungu te ba komi ko kangama ba ko pusa na te totala boto kama to moni lobi Kabila ye wana yambi bato ya Monisco. Ouais. Oh. Yo bobete bato ya Monisco bwana posa na bango te sika Kabila yambi bango pona kosona bango nini? Pona so mama kama mama paponomi. Maponomi Monisco ya kosa nini na kati ya kosu kosunga bango? Te tata bosa maponomi wande bobali bosa ngo beta etolo. Bokende te suka. Omoto zango lobate bato bakokosa. Bato bakokosa. Yango ekomona nati. Yango ekomona nati. Oh nzela o UDPS akoti nzela lokuta oyo. Lokuta na bango ya kadiosha formal babana mbokala yango yekoma mona nati sika Kabila ye wana atakoma bengisa Monisco sika tuna bato ya UDPS benga Félix Kabala tuna ye Kabila yambi bato ya UDPS pona ni yambi bato ya Monisco pona ni tuna ye baloba maponomi ya motindo oyo pona mboke pela moto yango wana nde lokuta na bango tosi tokangi bango bato ya UDPS na nzelo ba bakota na Kabila lokola moto na bango Félix Tshisekedi bakangi ye na mbeba nao babengi dossier ya candidature atio babenga na lokota li français faux renseignement esika komita tanga yango te sikoyo Kabila tiesinga na kingo biso to lo bango nde komi mabe Kabila ju yango akomi kokatambola na yebo mama nzamba monene soko totiaka Félix Tshisekedi candidat commun oyebite banga bambola ye babeti ye na bazuze candidat commun na biso akufi nzamba monene likambo ona to sala ki yango te soki to sala ki yango mbelelo te leli po banga bazoye babeti ye eloko wana te akoti saki makambo ya lokuta na kati ya dossier babamboli yango akeli boso bazuze biso to leli nzamba atikaka bana na ete te lelo na toponaki ete tobiki mama kolo akumbama
Merci, merci. Voilà, tozo beza makamambo katang ozozo bokonzi zara toujours passé. En tout cas, biso toza contre Félix T, toza toujours azamona mboka abunda ndenge za nde batunyo bazo bunda aza candidat akolonga toujours. Ndeko Mike toleki wana totuna makambo ya campagne. En tout cas makambo belé na Congo ndeko Mike pesa biso moi tanto tuna moi mituna. Po na Congo makambo leke belé. Tozo mona suto uti ko mona Shadari campagne. Naza koyoka okoloba te ozali contre Félix T. Biso mpe to banguna Félix T tokoyebisa bayimboka bosolo eloko oyo akobomba o bakangi ye nango bayimboka bayeba yango bakangi ye akomaki makambo ya lokuta na formulaire oyo babengi C1. Mais balobi preuve exacte bolakisi ba preuve te ke eza vrai ki alakisaki biloko ya lokuta. Balobi na yo mama balobi na yo ta mokolo mikolo so balobaka te otanga te oza na diplôme te pona soni pona lokumu mwasi mabana okoya kolakisa diplôme na yo te yo moko ebongo likambo ya lokumu ya kelasi ya likambo ya politiki to ya likambo ya oyo babena lokuta efase honneur ya azalaka na lolendo te bafingaka yo mikolo nyonso atanga te azanga diplôme ovandaka na yo tika kuna mama tika mais bango baboyi kolakisa te ndeko Mike balobi yango malamu nga moko na soli na bango bata UDPS balobi soki yo président na yo aye pe na ba oya ye alakisi bango pe akoya na oya bango alakisi mais soki eza bongo te akolakisa te mama tika kokotela bango na sina yanolaki na motuna nakoteli te papa nazotuna mituna tika na motuna oyo na yanolaki na ombala eleki tozalaka na ndeko Félix Kabala nayebisi yo mokolo Katumbi akozala candidat tokoya na mokanda na diplôme na ye soko eza certificat ya primaire tokoya nango lelo Katumbi azali candidat te tokosenga atalisa biso diplôme mpona biso te ye Félix atalisa yango mpona bayimboka soni baokenda na maponomi olobi na candidat bato bako bato otanga te lakisa yango mpona bayimboka biso tokozala te Katumbi akozala motindami na biso na etumba wana tokoya na yango ye azali candidat lelo alakisa yango akolakisa mpona biso te mpo bakongole bamona te bakokosele makambo te atanga te mama yo bandi mpenza moto atanga bafingaka yo mikolo nyonso totanga te bano bayoka soni mwasi bayoka soni okobimisa diplôme wana te makambo oyo diamant noir soko na ke koto kuna balobi ozokotela Mike obengaki ye ndeko Feli ayebaki te okotisi ye bongo abandi koloba makambo ebele ndeko Feli natikeli ye maloba te napesa ye ka yo maloba ntango na ye kote na yo lobi diamant noir aza kote kuna donc na yo motuna oyo yo oza kotuna ngai yawa motuna yo otuni ngai totunanaki yango na Feli mokolo wana yo kotuna ngango esu te nalaki ye nayebisaki ye moto na bino ali candidat lelo bakongole bakosenga batala diplôme na ye lelo yo Félix ali candidat bakongole bakosenga oh mama merci papa toyoki makambo wana donc tozo continuer toujours na yo tobi campagne ya Shadari lelo oui papa malembe likambo ya diplôme tokoma kotisa yango na ndenge ya mobulu likambo ezali awa na lokasa oyo babengi formulaire C1 ya seni formulaire wana ezali lokola CV balobi te ke Félix akoti diplôme alokuta na formulaire oyo babengi C1 mama oui papa nazoyoka Félix kuna ba ezalaka lokola CV okoloba esika obotama mokolo botama otanga wapi na formulaire C1 esika ye atiaki tanga kelasi oyo babengi ya secondaire ntango bake kotala atanga kuna te esika atiaki tatanga kelasi oyo babengaka ya supérieur bake kotala atanga kuna te nde bato ya bokonzi oyo te balongola ye na bitumbo yango nde tata mokonzi bango babi te tozwi ye nde na motambo totika ye batiki ye batalisi ya bitala mbebe okwei eloko okwei so tobi to momona pa bazuze bakosambesa yo mpona faux et usage de faux kasi soko olingi to momoi pa bazuze te vanda shui oh nyonso biso tokoloba yosala yango likambo ya monene oyo yango merci papa Mike sikoyo biso toyebisi bango lelo toza na sujet na ete papa Mike tolobi ya makambo ya campagne ya Shadari oyo tomoni mobulu nga namoni même badepute bazobunda bato oyo lingomba oyo bakomema ye mpona
etumba ya ngwenda tata mokonzi bazwi bato bana mokonzi ya mampinga batie bango na kati batie lokola général Didier Etumba na kati ya makambo ya politiki bakamati moto lokola mova ya lintoma oyo atali makambo ya kobatela biso bazwi bakamati batie ye kuna na kati po te ye nde asala bokenge sécurité mpona Shadari mboka ekufi mama omoni esika mboka ekufi omoni mapolamo yango tokoyebisa bino oyo bato ya UDPS bakobetela tolo tala banda basali makambo ya bosoto oyo baninga mosusu oyo baa bakandida basi balobi te likambo yango eza mabe oyoki Félix alobi tuna bato ya UDPS bapesa makanisi na bango na makambo oyo Shadari asali tala bavandi nye po balie mwa ndoki Vital Kamerhe alobi Fayulu alobi ebongo Félix akozani palo na makambo Shadari asali ya mabe ti sika ndenge toswana na alobi te benga Félix abala tuna ye tala makambo Shadari asali bokokanisa nini Félix akanisi nini shui ti sika bakoloba te balie mwa ndoki na bango. Merci bandeko balandi ezalaki wana po tolinga toyeba likambo nini oyo ezoleka na Facebook mboka na biso toza toujours na besoin ya libération mais na comprendre te ndenge nini bato bakokosala Facebook ya lokuta na kombo ya mutu donc biso diamano toyebi te et nani asali Facebook wana biso nyonso tout toyebi te ye moko Mike aza même pas au courant parce que diamano alinga toujours kozwa information na source et bino bandeko bolandaka biso tozana pona kopesa information makambo ya mboka izalaka bongo makambo ya débat ya mboka soki eloko ezotambola te ndenge ezalaka même na poto bino bato bozo komake débango diamano osali débat bo ndenge ni na poto etambolaka bongo donc nayebi te poto nini ndeko yo vandaka soki eza poto ya France toyebi débat ezalaka bongo tomonaka MSU na télévision tomonaka biso nyonso tous ceux baza d'accord te na likambo moko même bato ya droite na bato ya gauche ezalaka toujours problème ezalaka entre bango na bango ndenge elekaka donc na comprendre te pourquoi boroboya ki tout ça bato na débat ton likambo ezo marché te boromona bokozwa débat o balandanga na Facebook bokozwa bandeko na surtout oyo bolandanga na Facebook na ngezali bobeta Gisèle Wumba Diamant Noir nde bokozwa bato nyonso bandeko nyonso balekaka bainvité balekaka awa na YouTube. Merci soko lingota l'émission Beta Diamant Noir TV pona bato bazotuna Diamant Noir nazomona ba Diamant Noir ebele tozali na Gisèle Wumba et puis Diamant Noir TV mais bobeta mingi Diamant Noir TV parce que Gisèle Wumba tout ça la kango penzate. Merci na babone nyonso restez toujours branchés sur Diamant Noir TV et je vous dis à très bientôt. Diamant Gisèle Wumba Gisèle Wumba Kolina na ya Diamant Gisèle Wumba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Wumba Diamant